qui s'appelle Maman Karashika. Vous allez découvrir ça ensemble. Merci. Play, bon délivre. Allô. Maman Olga Kabelo a outi lo bakeno aza Karashika, c'est-à-dire elle ayaka po a envoûté batu na maloba na présence na ye azo envoûté mibali na basi. Mais ça fait mal hein. Au monde ni to landisa deuxième audio to chaba ma voix sa maman chacha. Ba voix sa maman, je pense que base lango na deuxième partie ya émission oyo. Moi je m'aimerais pas to cha ba voix sa maman sikoyo. Les Chinois tous à la makasi, hein, courage. On veut vous sentir. Hein. Émission nde ezo lega en direct kaka. Bozu 300 wana botie kaka ndenge na nenga en direct kaka botia na bino. Pesa identité botie kaka ndenge. Kande émission so kende botia kaka. Bozu ka 300 wana botia la soka 300 onde botiaka botia la biso. Tozwana biso. Ouais, otia 20 okomi chinois. 20 Okomi chinois, otie okomi chinois, so ekokika 300 ali. Tosilani na biso. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Média Télévision, bienvenue dans votre émission Le Code de bonne conduite. Le Code de bonne conduite, yango yo e bandi mama nangaye, babiloko yo, na linga kango boete mama nangale kamwa matière, oh Jesus, oh alléluia. Elle s'appelle Madame Olga Kabelo. Elle est en direct avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs. Le 4 vérités, il y a maman. Maman Obazo Benga Karashika na yebite sogenani Oba koni ko benga na kombo ya Karashika. Trop c'est trop. Olga Kabelo parle avec son cœur. Olga Kabelo sort de son silence. La vérité ona nuboyoka te oyo ya somo. J'appelle tout le monde. Na bengi siko le chinois s'il vous plaît. Ba chinoise, ba chinois na bengi bino. Bofanda ndenge bafanda na kombi.
omoni ndenge bato bafanda na kombi bofandi tikana sala annonce na s'il vous plaît ndenge bato bafanda na kombi bofandi bongo na kombi bozwi siko babengaka mami bien momi bozwi momi botie siko liboso mais baepe baza na makayabu bozwi makayabu pas pour la tension. Si vous avez déjà un médecin oyo alande la santé na bino, prenez le temps ya kobenga médecin wana azala libanda ya kombi na oignon se sengeli na ba outillage na musala parce que ici j'ai l'impression que quelqu'un a koki kokuya attention kokana munga pour attention ezala. Mais c'est ça que moi je venais de dire. Et puis bobo surtout le médecin. Et puis maman maman Chacha. J'ai beaucoup de réserves pour la maman. Mais facha kititi. Maman a kozanga te. Poso maman zangia mabe. Bacha eka bakoto na matoi. Po. Te me fois yo kapwa pesa conseil. Les choses vont mal. Koto na o maman bimo yibi. Et puis souka nango. Lokola boko mbino nyonso ba belge. Lokola boko mbino nyonso bana poto. Bosu mikanda. Il paraît mikanda zwami. Balimbisaki liboso parce que mikanda ezalaki te. Mwana mwasi za mutema la mwe Olga Kabelo. Te Olga coup de chapeau na yaya. Doti azeli na ye kaka. Ma sœur azwa mokanda. Préparez-vous. Vous qui insultez. Préparez-vous, machine Ezo Banda Sikoto, Yamela Bino, en direct, il y a Belgique, Madame Olga Kabelo, dans les soucis toujours de vous informer. Mesdames et messieurs, toko compter na 1, 2, Tina 3, toko tché la Bino, Madame Olga Kabelo. Mais avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci à Bon Délivre, tu es derrière la caméra, Ozoko. Yes, ouais! Oh, s'il vous plaît. Oh. Bah, Maman Chacha. Oh, les audios tout doucement. Merci Bon Délivre, tu es derrière la caméra. Un grand merci à papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup, un papa responsable qui s'occupe très bien de sa femme qui est Maman Bijoun Ketani. Maman Bijoun Ketani. Kokwabana. Merci beaucoup Maman Bijoun Ketani. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavaka Lanzinga, parce que Papa Noé a soin ya moi si na bien. Ndenge Papa Nabiso a soin ya Maman Olga Kabelo très bien. Un grand merci aussi à Papa Diego Milito parce que t'as là. Bano Foutelanda kwa 150. Azalaka soki na 45 kilos. Lelo kilo mati abando kangasuki ya maboko lelo akoma kocha plante. Merci beaucoup à Papa Diego parce que c'est comme ça. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et aussi le bonheur wana soko zuango ya mwasi. Si tu ne sais pas gérer ça, maman Yvette Mbangu et Kenaka Mbangu te musika. Voilà, un grand merci à vous, les meilleurs abonnés du monde. Je vous aime tant. Président Bébé, Maman Nathalie, Bochape Kiti, Bino Siko, Boko Zana Bino Loko la Batumoro, Bozota, Loko Ndako, Ezozika. Siko Nakata Ndako Ezana Bomengo, TK 09, Sarah Kianza SK, Tata Mwasiabana. Je vous salue. Elle s'appelle Eliane Kazimoto depuis les États-Unis d'Amérique. Un grand merci aussi, à Blandine Tatala. Merci beaucoup. Siko, Batito Boaki Wananga Siko Babone, Nango Moni Bangote. Nabanaki Nalobi Nabanaki na ba meilleurs abonnés du monde. Ceux qui n'insultent pas. Bon nana takaza. Nazo ya. Nana félicité maman. O ezo ende émission place bato bazo. Nga na psi bato bazo bakoka. Yo kanti doto Alexandre Boussana leka. Un grand merci à toi. Ciara Lumba Lumba. Je vous aime tant. Angelos, maman Nathalie, Nana Moussibou, président Bébé, je vous aime tant. Boza tellement ébélé des fois bakomo na bino et qui makangai na linga bino mingi mama Makia la Kumba na linga bino mingi. Elle s'appelle Ciara Lumba Lumba depuis quelque part, je vous salue. Jimagique Adassa, merci beaucoup parce que Ozozong ça bassine de moi si taille pene Ozozonga bien. Merci beaucoup Jimagique Adassa. Jimagique j'allais dire Adassa. Un grand merci aussi à Madjabou Gospel. Gospel Madjabou, deuxième édition bientôt is back. J'ai bien prononcé.
Thank you very much. Yeah. Yes. So like. Yes. Yeah. I like it. I like it for Majabu Gospel. I good. Yes, by mommy, my daddy, Papa Roy Bondo is my mommy, Mariam Bondo. Yes, I call you. I tatapo. I renewed for deuxième edition. Two edition. Yeah. Two edition. Yeah. Why Majabu Gospel is come. Merci. He's come back. Is come back. Merci beaucoup. Azir, je vous salue. Un grand merci à vous. Un grand merci à la Fondation Saratola. Merci beaucoup. Merci parce que Fondation Saratola nous accompagne partout. Bisika Tokendaka. Grâce aussi à Fondation Saratola, Tokomi Penago se déplacer dans moyen de transport. Merci vraiment à la Fondation Saratola. Un grand merci aussi à groupe SPL Sanana Takaza. Ici, pour comme Papa Lupango, Maman Lupango, on a pris à Mokié aux 20 sur 20. So bengi ka I devening Mams Lupangs. Mams Lupangs. Yeah. By city is Nana Takaza et Sepelisa. Yes. I acheted. I devening Mams Lupangs. Yes. Yeah. You calling Sarah. I calling. Is you. You calling. You calling. I'm calling. Is my number phone. Yeah. Voilà, merci beaucoup. C'est comme ça. Nous commençons maintenant notre émission. Mais avant de commencer, je veux vous présenter Saratola. Mbote tadingala pa. Mbote na bande konyos tout bakolanda biso de partout dans le monde. Babonné à tadingala pa télévision et Top Media Télévision. Babonné à Saratola télévision, ba meilleur fan du monde. Na ba fan anonyme, ba fan à respect au balingara biso, ba commentarate ba bengarate to lingi bino mingi. OK. Makamboza et Mama Chacha plaira. Oh là, ongebe, alléluia, ongebe. Tant ba defsana ba mbongo, mi Sarah. I not ya. I need la. Oso comprendre anglais? Yeah. Nazala kate. You is beauty. Yeah. Is beautiful, hein? Yeah, full. Yeah. Yeah. Donc me no, I is not la, is money. Me, I call Olga Mokondi. I give me the money. No, I give me the voice. Yes. Me, I passed is emission. Yes. Merci, voilà. Nous allons compter jusqu'à 3 et puis elle va passer en direct. Elle s'appelle Olga Kabelo, à cœur ouvert. Oh, Jesus! Aloba qui a fait qui m'y a trop, fingé trop. Mais aujourd'hui, Azoloba. Sarah, est-ce que nous pouvons tokenena nous na moi comptage ou n'andenge kaloko la carte toujours mata Papa Diego na Bercy, hein? N'était que mata Papa Diego na Bercy. Tiens Moussapi au fond la côte pour ngana zwa nini. Maman s'il vous plaît. Mais au fond la rango na lisapi na yo maman. T'as dit na tike émission. Oh, Sarah, s'il vous plaît. Beaucoup de gens attendent ça s'il vous plaît. T'as dit. Bon, l'onglet langa code. Te batara intro en sus. Tchaka lisapi longola ni code Sarah. Te nengolo baki di boss. Tiens Moussapi. Oh, tchaka Moussapi na li douceau pour code longo. Voilà, c'est comme ça. Mais derrière la caméra, tout le monde bazo sekanga nasaleni. Merci, voilà. Tozo tieux la bino. Ça, on peut pas toucher à ça. On va jamais toucher à maman parce que ça c'est maman. Merci beaucoup. Elle s'appelle Olga Kabelo, à cœur ouvert. Boluka Kiye. Les Lopena Lobby Azo répondre les Chinois na Mama Karashika. Je sais pas qui s'appelle Mama Karashika. Vous allez découvrir ça ensemble. Merci. Play. Bon délivre. Allô. Bonne ma chérie. Bien, ya Olga. Bonne opé. Ça va pas la grâce de Dieu. Je n'ai pas de tomber ça. Mais ça va. Est-ce que Tanga Wisna Citron kuna bonne facilité, non?
Oui, nazomela tangawizi tona miel. Voilà, et fongolo rapidement et puis tikanango. Donc so salika traitement no landela nga ku kisitenga angine grippe na sukaka na tangawizi na citron. Oui, yango pa na osala. Na osala ngo vraiment bakisa windele simbarate. Ya Olga na lingaki na sala émission moko pona yo. Pona za na plateau na bandité. Alors na analyse na to ça na papa t'a dit to linga ito zo intervention na ta pour 3 minutes pour accompagner analyse na biso ndeto ça l'émission pour na. Oui, là il faut naza vraiment normal ya ma chérie. Normalement il y a des émissions. Oui, ya. Combien de youtubeurs sont benganga na linga té. Mais pour le respect moi non d'aibisa quand on a là il a pas on ibisa Karine moi ba mettre ça sur internet nga finga nonga un jour ko finga nga mais ko sima mbala ngati ko toucher mbala ngati papa agenda ya kaboyi so appelle bonjour à matralikolo on va ça là bon pourquoi pour garder relation pour garder respect en aucun jour à toi c'est ça qui va yebo ya vandi bozo seka et ça la maté ça pour ça tout garder respect voilà respecter nga peut dans aussi le respect nga makamalo ba internet pour d'ailleurs nga ndimara la croire qu'un jour on peut changer mais condition ça quand on se ça pour se vendre ya ko toucher mbala ngate bana ngate lokola yebinga très bien nde omoni ake abandila na mbala ngate ba confax ba biloko wana salite wana o bazana le côté bana ba pauvre moko boye ba ofinga mobile non ya ba toucher ba pesa conseil on doit colobate ça niveau noté ma chérie ça niveau noté mais na so lobité non défendre mobile nanga c'est ça. Alléluia. Jesus. Mais maman va continuer au tu oses. Écoutez bien. Mi. Loba na lingala. C'est. L'anglais, beaucoup de personnes bakoyoka te. Loba na lingala. Loba pe na lingala. Écoutez bien. Na keno na bata anglais po ba mona kinga na côte na solade na YouTube. Merci beaucoup. Me I translate my emission to YouTube. My baby I write English. I speak English. Stop. Ona lobaite. Soko zui. Audio nanga na Olga Kabelo po bino bosaka banalise bato boyebite nga na saka banalise bato na yebi c'est que so na lekisi voice neto na lekisi teste que na solene bote na soleil na ye bato tout osaka banalise so moni to vandi c'est que to bengaki avant to lekisa alors bino bato bolokotaka ba matière à balabala n'osez pas ya ko lekisa audio copyright autorisé na anglais na ndako et comment que lobaka donc à cause ça la traduction ya mbangu parce que YouTube so commis en français là en anglais va répondre non ba anglais et puis ba benga ti appelle et puis que WhatsApp Facebook pas benga ka ba benga ti ba soli na anglais ba se comprendre a expliquer ba ngone vidéo eza ya biso ndenge to salela ki ba matériel na biso et tout ya YouTube so botanga a été à changer na moni bautu ko batsa le 12 septembre bautu batsa ba mesure de sécurité dans un jour que bana copyright merci beaucoup you touch my phone you touching is my phone this for my micro. Yes. Yeah. I not micro for Phil, no. But my micro is no beauty. It's not beautiful. Yeah. Yes. Yeah. Donc I print your voice. Yeah, my voice for is me. For easy. Yeah. For phone. Yeah. Oh, yeah. Thank you. So much. Yeah. No like this. Pitié.
ne kokufa akotika kofuta ngate menga na lesa ye connaître l'accès na ba oto bile biloko ya kolia ma chérie to que des supermarché na la minisi bongo na so be biloko kolia et c'est quoi ça na côté azana ngote donner na mema prendre supermarché. Maman Olga Kabelo prenait notre sœur pour l'amener au supermarché, une façon d'ajouter quelque chose na panier babé angonine panier nini. Et pas vivre à peine na chinois hein. Donc azala nzala anelo hotel na ba congélateur aol senga mama Olga so mele biloko olia mais aol se ba chinois ba ba pesa na fin du mois. Hi o ma bonne obe tout là o. Ndeni Sarah. Babiloko ermo ozo bimsaka wana nazo comprendre ngo bien te Sarah nazo bimaka somo. Oh mwana etula obe mwana yo. Bono te be mwana. Bono nde etula. Mwana nde bono. Oh. Donc c'est pas moi on se bat biloko mama ba okabela ye c'est comme ça on va au baron na oga avec qui me pour 150 € na maman na yembo ko ale kan embise pas bibi ba poser une question on ça la nyama oga kabela bibi na tuna une question ana ba pour la part de fois de maman chérie de l'émission maman chérie ça va aller maman chérie ça va oui tout ça nyama na ye il y a 1000 € coûte tout ça lukaye pour ton pesa 1000 € comment expliquer ça attends que ba ça va so ba comment expliquer maman na yembo ko abota ye maman abota ye ale kan émission de baké parce que nyama la c'est 1000 €. Mais parce que ni matin ma kamu so ba zero le bangana c'est ça vraiment normal mutu lokola nga Olga na ko tesa na e pas so ba père avant qu'il est kini avec même pas que bazoka et fini ça ba mutu ko nga on de ça na kini wala yo ka sala nga ko na on de ba qu'il est kini o ki ndo kite nzambe na bomo parce que na bi comme si nga Olga na ebi kinte azaba ba mboka te nga Olga mwana kinya tu sara na za mungala munyanga kamkolezi wana exactement to kola na bola au contraire papa na sa ko do ba komi na niveau ti ya ofinga ndeko na biso moi ke azaka congolaise te non papa na sa commerçant à l'époque le gars commerce ba osimba ndeto kota ka ngola siko na ngola à l'époque ko lo ba ti ko za congolais sino ba ukata bino mikemi ki ba kota bino ba ba bandi ndesko to lo ba kaka ke to za ba ngole mais na organiza munyanga mungala mimi ndega za nzunzu ba mona tika za mungala na za munyanga mungala e kono na ya frère ça va se bisayo na za ngoleza tamu ke ko ata 5% tenga Olga au contraire et puis ça tina ko wela ikolote na Olga ngotama na Congo Kinshasa to kocha ngula za na âge 5 ans na 6 classe lokola tama na portugais c'est normal na français correctement ça to na ya poto te ke ya ko kene ko luka te na ya poto ya ko tanga ba preuve ça na tanga 2 ans na Portugal parce na uta na ba tanga na pudani na portugais c'est normal faut tanga na portugais mais là on tanga 2 ans il y a une université à Portugal mais le reste c'est comme la camu dans ko lingala mais ba parala ba tira grand frère na ke zonga na ya no kola sa kama yeni na ya ona na continue classe malgré commerce na continue toujours classe ça na ça infirmière ça infirmière infirmière diplômée nga Olga zo mona nga ya moni kende ko ta même makabla ko makawana muta ko ko makamba azaka mutu atanga Olga pas école ya ko makamba ko maka so ko akoma makamba Olga na ko maka so ko akoka français pas mal ba santé ba na avec ko ya ba akumi kumisaka ataka na poto na bi ko ba français ba lokate ba soba est-ce que on peut bien ba français na na poto ya Hollande na Belgique na côté flamande na côté flamande maintenant na zo ba ninga boye na Olga parce que ça facilité
la langue. Tant déjà dans s'exprimer en français. On dit pourquoi? Quand on est dans la TV, mais avant dans la France, avant dans la Belgique côté Wallonie, avant dans le côté flamande. Donc, on a Hollande, ils sont néerlandais, ils sont français. On a Belgique, on va le côté flamande. Parce que, Il n'y a pas si. n'importe quoi. Avant qu'il s'amuse. Il faut quand même toquer à Moutamo. On dit que tu es déjà tiens à Moutou. Avec les gens, on a respecté la Mouba dans la Makasi. Avec les gens, on a relécaté la Koloba. Et on a dit à mon là, non, mais sans Koloba, parce que ça va m'envoyer, parce que ça va m'envoyer. Parce que nous sommes en 15 jours. Donc, on va à Moutou, on va à Fouta. Comment est-ce que Moutou va à Fouta? Moutou, on va à Fouta. C'est pas des choses. Et c'est mon nom, Mais ça va rater. Facebook na la bomba ka mobali na ngate na bomba ka mobali na ngate mama azala nani azala sa mobali o afuti la kala ndako aza mobali o alongola na soni ok amala na église na famille na commune atika na ma famille te so kari na tina mu nokote je te jure na tina na mu nokote ma Olga siko bozo wela nini yango problème est silaka problème est silaka bo wela nini. C'est la fille, moi, comme tu intervention, et pas Pingila, on comprend? Si on a arrêté l'intervention, à quel moment déjà, dans Olga, il y a le message qui est battu, nous sommes à yo, Basilaka, mais dans l'élévation à Olga, ça a l'intervention, moi, tu vois, moi, la finalité, moi, ça a été fait que, on a étouffé Batou, mais pas Olga, on a échoué. Et là, on a fait que moi, ça a été l'intervention. Bango basika mukaka bona kibongo lokola bango na kila ouverture ya salon de coiffure na la boutique na route fa na Belgique lokola mona keto tia ki kate mama et le côté de problème na ya mona de parce que na bengi sa qui était et deuxièmement na zaki ba perruque qui na la nyonso na tsaka ngo ba kombo na surnom makiango na pesa ba sila banani ba nyonso ba sala rapide. Wolo. La tchénica combo ya carinité. Problème à mener dans Wana. Et là, on dit dans la sila raté. Amoni pe na enda on so singi finina. Mu colonie na ngo oya na ya na ya ko finga yi. Oubien ti pour finir que ça là, on va ramayeli. Maman, si on réellement zina posa, ya ko finga carine de maman Charlotte. Na là ça on a momani. Na mama wana obande ko attaquer yo. Exactement. Comment expliquer? Non, on te fait ma caméra important, très important, boye. Alina Olga, na ketinda et puis mutango no ketinda. Ya mutango azana page Facebook te, azana YouTube te. Réellement, c'est une pose au tinda mutu afinga ba, ba afinga bango. Mais là, vous allez comme mutu azana YouTube, on a dit koloba. Pas finga, c'est ça. Comment expliquer que Luka Moutou Oyo a sa page Facebook te, a sa page YouTube te? Est-ce que ça peut être sur le niveau là? Eh maman, il y a les YouTube dans les tambours là. Mais tout le monde fait ça intervention là. Non, on a dit là bango. Hein? Yo ten. C'est normalité. Non, c'est faut qu'on y a, faut qu'on y a qu'on appelle qu'on respecte Batou. Comment est-ce que Batou nous sera nous comprendre là? Mais tu nous sera dans un potanda pour soba. Hein? Mais comme là nous sommes là, là oh, c'est parce que la sur respect Sarah. Et ça fait que non. Mais d'abord dans un YouTube et l'autre côté, n'a pas commerçant et puis dans la page dans la conseil à ma belle. So na mwana na kitati na niveau bongo ya mwani na premier tour na mikitsaki na longola ki Olga na longola ba ni na nyoso na tala ki mbongo na ngate mapel na mwa mwa sole kati ke aliko baksa ya eloka sugana ka visibilité na internet mais moi mwa sole akutana ba boutique akutana na depuis na ça permis en 2004
que Sarah. Non, comme la voiture à Kalatenga Olga. Non, il y a une voiture à Kalezarate. À côté de la voiture à Sika, d'attendre la voiture, ma Jeep, s'il vous plaît. N'attendons la voiture normale. Qu'est-ce que ma Jeep? Aya, vidéo, et ça, dans son coma, l'histoire va changer en côté. Vidéo, l'isola clip, yango na olinga na tuna, l'isola clip. Tomoni mbonga clip yango kenda wapi? Yaboka yebi. Ah, c'est la réponse d'ailleurs. Hey. Parce que le but est star, on comprend. C'est comme ça que maintenant bah jeune garçon mambo. Bon, moi on a clip de Kenda wapi. Hey. Non, après sa réponse c'est il faut on peut sa réponse. On comprend. Donc c'est de parce que on va dire bah rendre ça dans les faits. Et ça va preuve. Na organisation somba dit à niveau là que nous n'avons pas monter le roi na la preuve dans la somba yaya. Manière de président est très intelligente. Il y a un commissaire ça bongo. Bref, moi dans la yewana a aussi ça université secondaire université. Félicitations maman pour la scolarité. Félicitations. C'est pas donné à toutes les femmes. Oh. Non. Eza ngolu. Mais eloko na ko permettre te ko sakanela nga ya na olinga te. En tout cas, on a préféré abomanga akatanga mike. Maintenant, on a ko mandela nga te. Jamais. Nous tout sauf ça. Tout on a justice, rendez-vous justice. Il faut ça va tika. Là ça va pas faire. Zana ba reserve. Là ça va reserve. Discipline na mi pesa na no ba que na ko no ba be na yete ya mo na ena o nyoso o tira jamais ko ka mutu mo ka lo ba ke o ga lo ba ke lo ko bo pe na ye parce que mi pesa ba discipline na ba ke moi so ko ka ba ni bo atika o la kuna uta ko mo na o félicita ka dernièrement ane lo mo ka sala ka na mo na ko félicita ka on a eu ce malamu na ba o se pela ngo parce que c'était ma sœur et puis na ba o linga na bo solo et ça na ba o linga e pour na internet pas ça qui na internet na ba o linga e pesa na ba o croire que Karine un jour va changer na o da ba croire na ngo o comprend na ba o croire na ngo pour jambe ka nda changer raté non kaka yem ka changer raté ngana injustice il faut qu'on la sanga place ni na ngo o ga sa kinduma na vie on la sanga mu zoba donc on y a ça là ya mu ko dira on la sanga ngo ni na wa si la gata ya mokili na ye na se bino pardon na te bino gloire ni o sa mokili ni na ngo ka si la gata ya uzaba $1000 wana est-ce que c'est songi déjà za kimbonga nini $1000 €, ça va mbongo ya garantie. Ça va enregistrer ngatia kuna pana yo. Ya, kobanga no te koleka bien. Kozala no kutu pi okote wana. Na koleka te mais enregistrer ndenge na zolo. D'accord, ya na zo enregistrer loba. $1000 ezaka mbongo nini? $1000 eza €, ezaka mbongo ya garantie. Ake azala problème ya mbongo ya garantie. Pour ya mo ne loko tusala nga pasi. Nde baloba que mo pe bute malamu se neki ezala mabe na zo tia nzambe témoin loba ke nzambe oto semble la raison nzambe lokuta loba ke nga organiser ko kosela ye makambo ya baluka à l'époque bazaka bena papa Kofi na yebisi ye tanga benga nga yebisi Karine yo oza déjà na nyongo nanga on va au foot et puis na yebisa ka yo loko moko un jour so aussi problème ko lukangate parce que na yebisa ka yo déjà et nga za rabongo donc na yebisa yo tsaka neti ba sekia menga na bosa makambo te yo na devisa yo mbongo okomo binisa nga donc c'est comme si on respectera pas tout loko lo sala ka yo kwana na yebisa ka yo déjà en tout cas ça mbongo pesa yo te bake yo le cas 2 jours. 2 jours après, il y a un message. Maman, c'est comme ça, maman Charlotte a eu qu'on intervenir. Dès que maman Charlotte a défendu, c'était pas maman Charlotte à battre. Maman Charlotte a eu qu'on défend un bon côté. Maman a défendu un bon poisson.
omoni eza mama Charlotte te mais ezaki mbongo mpona ye lokola Ah, utilisaki voix ya mama po oye déjà sumbala nganda. po déjà nga po ya yebi ke nga te na yebi ke ezali ka mbongo na ye po yebi ke nga nayokelaka mama makasi comprendre ayebi na makambo nyonso to te baosala c'est un problème soki nini toujours baotina mama Charlotte po ayebi ke nga ayokelaka mama Charlotte po mama Charlotte aza mama lokola bamama nyonso faut respect o comprendre et puis nalingaka mama Charlotte makasi baozeka lokola mama nanga o comprendre donc ayebaka sikoyo eloko wana nde sikoyo atindaka mama Charlotte abenganga po asola na nga mama Charlotte ayebisaka mama Olga nabi mama mingi aza na papa Kofi aza na bamusicien bato nyonso abwaka wana minene bakopesa $1000 te mais pourquoi akezwa mbongo epa na bango te pourquoi bino bozokangama na nga nga ntina alobaki ke naza na mbongo te nayebi se mama la nuit porte conseil tika nalala na réfléchir ya eza te ke oyo basengi nga directement napesaki surpo sur réellement nga Olga nazalaka zoba na bango il fallait napesa mbongo wana mbala moko ocomprendre il fallait ntango ye moko asengaka mbongo il fallait napesa mbongo so napesa mbala moko te mpo nazalaka zoba neti tovandi ti tovandi oleka 24 ekokaka kutu te mama Charlotte ekozonga susu mwana nanga tikango na responsabilité nanga ozolanda nga na ye oporte gara soki problème Karine so aboyi kofuta nga na kofuta niongo wana na mama problème eza te ke nazolinga kopesa te problème eza na eza ke Karine afutaka niongo te mama sikoyo toza na biso bien omoni mbongo eza satan soki alobi napesa ye suka donc aolinga kofuta te parce ayebakaki eza Olga aofuta ne te mama ayebisanga eza problème te mama pesanga confiance pesa biso mbongo wana totikali kaka na 2 jours soki apesi garantie wana te ekozala pas standard akilaka pa jaki na salon et tout ezala mpe abien te naye koyoka mawa ocomprendre epuis namoni mama asipliaki nga nayebi te aza mama lokola eza mama Charlotte ayebisaka nga nazwa mbongo wana kepesa wana maboko si mpe nini yango ezwakanga na motu so mpe nini mama nzambe aza nzambe parce que normalement ezalaki prévinaka epesaka bango boye na maboko kaka navanda na kaka boye epuis nga mama Charlotte na baotindele ba message te mama Charlotte na bakobenga moto abaotindaka message eza ye Karine mpo nga mama Charlotte na Karine moto oyo et nous Karine, vous comprenez? Ne pas toi Kenga va sur pire Karine c'est non. Karine c'était ma sœur et mon autre boss on est mingi za maman je peux partager ma kamanza nga linga ma kamanza mingi. Tu vas partager ma kamanza le ba ensemble. Na yebi teni ne zwa kanga do lelo na yo comprendre que c'était l'esprit de Dieu même. Parce que na vanda na kaboye na place benga mama te na yiko type de la message na sana message wana yala ebise to kena ba 13 na komeli mama ngai mama na otiela mbongo mais à condition que bonjour c'est la mbongo na nga date boye na komela ina date parce que on voyage mama iko répondre ok na place que pesa ba mbongo na maboko no ya na vanda boye na yo benga ye lisusu mama Charlotte na mama c'est moi ça opesa nga numéro compte wana bité mais pesa ye kala saka pembe no wana nga bité mama na sa tante pesa nga numéro compte ya na yo ça virement bancaire parce que ça virement bancaire te bazaki pe capable ya kosa que ba défendre mbongo te parce que prévenir ça te comprendre ma belle wana ça nzambe lelo nga zo confirmer que c'était Dieu nzambe nde moto apermetaki mbongo wana apesa bango na maboko te tovandi ekoleka mikolo mais siko leki bamwa na bibandeko mbongo ezozonga kaka te naye obenga mama Charlotte po yo moto azwaka portaka garantie parce que là nakosenga so Karine te c'est normal mpo nga napesaka yango na responsabilité ya mama Charlotte siko so na ozongela mama na ozongela nani ifo nazonga moto oyo aportaki garantie c'était tout à fait normal naye obenga mama Charlotte ngai mama mikolo eleki ta ntango na bele napesaki bino eleki mama omoni mbongo aokaba oyo aokabela eza aokabela ya odefisa mpe eza ya odefisa ya mosala mosala omoni bino peut-être bozomona ke 1000 euros eza mingi te oui 1000 euros eza mingi te nakotikela bino mpe mais eza mbongo nanga mosala lokola ezaka mbongo nanga mosala il faut mpenza bozongisa bokotikala nango te oyo nakabelaka bino ya pas de problème mais wana il faut bozongisa ngo Maman Charlotte, vraiment, je dis ça y est, quand on a un problème, mama, en tout cas, sur la Karine. Parce que, c'est un bon là.
tovandi eleka 1 an et quelques mois bapesa mbongo te bango bazokumisaki baza bastar ye star mobimba comment expliquer azalaki incapable ya kozongisa 1000 euros et puis star adefaka te mabele vrai star adefaka te on comprend parce que là le quoi boye naza vraiment vrai commerçant et puis commerçant ya lelo te ya tongo ya bambula na bambula ok naza makambo ya minene eza vantard te mpo bango bazalaka soki ozali lobaka bango vérité ekomi vantard on comprend eza vantard te eza bongo mama mutu lokola nga so boyoki ejour ke okaki defa mutu boye nda boya koloba peke non nde boya koloba n'importe quoi parce que comment expliquer na niveau nanga koyoki defa mutu ye mpe c'est pareil ye azomikusa aza star comment star mobimba akodefa mutu et non seulement ça oza incapable aussi ya kozongisela mutu wana mbongo azalaki incapable tovandi nga biti ebongo bachinois nga biti nga bachinois ebongo bachinoise parce que bachinoise bango balobaki baza na mbongo baza na boye mais mama yebisa ye asala direct asenga bato mbongo mpo azongiselanga mbongo yo oyebi ndenge azalaka etu makambo na tolobako yaya nazotia nzambe te mosonga olga nazobakisa ta na place ya pe yaya nzambe apini nga apini bana nanga soki nga olga nazoya kokosela mwana mwasi wana makambo tovandi oyebi po futa mbongo wana oyebi po apesa avance eza teke bafuta nyonso oyebi c'était quoi à l'état d'émission par bible Maman Charlotte, pour la première fois, les émissions. Et mais c'est comme on presque na souka. Yaya, c'est béni. Et puis dit tout à l'heure parce que tu vas commenter. Comprendre? Parce que tu vas commenter. Bon, 1000 euros à Oscar le Blanc. Nde bibi siko la monnaie question va se répéter tout le temps. Nde atuna qui Maman Charlotte. Est-ce que oza vraiment la nyongo ya Olga Kabelo? ndeko nanga so makambo nazokosa nazokota recherche ka sikoyo mama nazokota nalukaka parti wana Mama Charlotte aye kondima ke oui nazala nyongo na ye ya 1000 euros kutu na lukaka ye mais nazwaka ye te wana nde Mama Charlotte mpe akosaki mwa moke parce que Mama Charlotte alobaki ke alukaka nga azwaka te pourtant nga natindelaka Mama Charlotte balettre mibale recommandé parce que tanga baobenga ye numéro ya telefone baoleka te ya Mama Charlotte après nabenga même Majaki aza wana nakokosele makambo te nabenga Majaki atuna Majaki mais sikoyo osala ndeni azobenga Mama Charlotte mpona mbongo nanga nazozwa ye te Majaki ayebisanga te numéro eza na baproblème etu na oluka kaka solution obe na otuna bato mosusu navandi namoni ke nani pa Majaki nazwaka solution te mpo azongelaka nga susu te apesanga mpe su réponse te nalega bon nga moso na mayele nanga tant que mwana poto mama nga asali plus de 25 ans na poto nga ota donc mwana nga liboso aza na 21 ans donc elati ke naza mwana poto tant que mwana poto naye oloba non nakenda ngo na ndenge logique lokola eza boye c'est mieux natindela ye lettre recommandé naye otinde 2 lettres recommandées parce que recommandé il faut mona faut signer comprendre faut signer donc il faut mona faut zwango mpo il faut signer natindeli ye nakomaki oyo nakomaki na kati ye moko eyebika ye makambo nakomaki na kati parce que baozwa ye lisusu te soki fana nasala ndenge ifalaka natindeli lettre recommandé tovandi malgré lettre recommandée natika ozwa nini na part ya Mama Charlotte tovandi mpo aya kofuta mbongo ntango ye moko mama je pense bango bakoma kokosa makambo kenga oyo moto amema makambo ya 1000 euros na réseaux sociaux eza lokuta mpo bato bayeba makambo ya 1000 euros yango place ye Karine akenda kotongelanga place akenda kotonganga mwasi wana enregistraka ye mwasi wana mpo ye so abimiselaka yango na sansi alobaka ke Olga Kabelo namonela ye aza boyi na nga tala kutu na defa ye 1000 euros mais azalaka na courage ya kosenganga mbongo wana te mpo abangaka nga eza maloba ya mwana mwasi wana wi
omoni abimisela ngo bongo mwana mwasi na enregistraka nde mwana mwasi na atina mama kongo na tangi kongo na ye aza wana akufa te nde mwana mwasi atinaka ngo mama kongo e mutu ayaki na makambo ya 1000 euros na réseaux sociaux c'était mama kongo ayoka ngo na enregistrement wana ozolonanga bien parce que nga aza atina te tala déjà na mobali na nga ayebaka te ke nga olga na defisaka ye mbongo sikoyo balo na ondei nyeke betela solo. Très professionnel, ma chérie. Très professionnel. Et Karine a eu bien. Tu vas aller dans mon laïe. Tu vas aller 2 ans et 2 mois. Elle dit qu'elle est très professionnelle. Donc, par exemple, tout ça, il m'a dit que on a la table à la tête. Et l'équipe. Lorsque la maman Charlotte a le bar à dire à mon bon. Quand elle l'a dit direct, voilà. Et au moins, que maman Charlotte a le bique à Lukaranga, à Zorangate. Non, maman, il y en a tourné au Sani. So, par exemple, moi, je suis allé à Lukakayo, à Zozo, mais ça, bon, ça a tourné au Sani. Non, Lukae. Voilà. Et là, on a ça là quand on a. Dès que la moitié ah bon, et ça bon dans ce cas, il faut faire l'effort. Na maman. Omoni. À ma grande surprise, le déclaration même numéro quand la ba bengi là, il va ba on les cater. Na meka numéro ko leka. Oh, na kamwe, regarde, moi j'ai qu'à dire que maman j'ai fait changer numéro, mais ça a même numéro. Et ça problème était. Na absolument maman na dit direct na yo, au lobby que osa dishina mbongo. C'est quoi tout ça ndini parce que na ça vraiment besoin mbongo. Na le lobby que osa na ngo. Maman s'il te plaît, pesa nga mbongo. Administration moi ça on les habité maman nga ko leka na le mais na aucun le numéro en compte pour la deuxième fois comme ça là vraiment et comment ça le lobby n'a même la réponse par respect maman Charlotte dans ça la montée parce que n'a même la réponse autant d'abord insister après direct dans la Bible n'a la réponse maman Charlotte voice. En tout cas, trop bon, trop couillon ya Olga parce que na minute ba oti côté ba ofingo ba linga ba salonde ba sala Myriam. Voice wana il faut bimeza parmi ba preuve. Parce que Myriam oui tu dois prendre après ça ba on réponse te ndia ayo mona. Ba mekayo yo siko ko permettre ngo to yo commerçant. Nganga yo to na secret moko to ça na privé ou eloko moko boye après na ici Karine Bombanga et ça côté. Et ça te maman. Nasa clean ndio usomona ngawa clean voice ya mama chacha kweleka zanda okote la mabutu pe moyi parce que zanda za shifte ya na za loko boko ta moi c'est que on a loba mabena ye on a tonga au contraire Magali lo mama kufite azali lelo Magali lo mama pourquoi le bisangati ba période wana Magali apenga Magali na tekombola Magali atwali mbisa Magali eza kombo na linga vraiment otanga bakomba batu tinga parce que la linga te na ça makamuna mélanger batu ba okasa de zingi dans le force on comprend mais eza pour éclaircir les choses Magali abenga pour adresse na ye na bisi Magali na adresse au peso carré na peut adresse Magali abenga chinoise Magali kuta ba oseka jo Magali ozo sekisa parce que nga to ça direct la carré eza na organa loba na direct Karine présente na loba que nga za chinoise mais Karine c'est ma sœur asa petite sœur nga otika jamais ko za chinoise parce que ko za chinoise nde ba to futa la rebanda il fallait que nga pe organa futa la banda mais nga organa 10 centimes na nga orga natika ko jamais combien de fois ya non asa problème ndako asa retard colonie na organa 10 centimes soir parce na ye baka naka zoba te babel nga ezate ke po aza gentil maman nazaka intelligente et puis nazaka sage na mona ka déjà te ke na ba olinga ko edete na ba déjà ke sona kodi na groupe na bango oyo basali la ba cotisation un jour ba ko fingela nga o lisusu on comprend et comme asusu aba futi le bandako bon oyebi loko on va finir yo na iloko oyo yebi obi ke fa no passer babel obi ko yo ka lisusu parce que imagine que yo o daki butu après mutango ba ko finir la yo na ngo lisusu on passe ko yoka mais nga oga conscience ça tranquille na za kimi aso lia semul na ya lobi kuna ke era ko kaka makambute ne dazo finir ebo akola te wana oga kala. Yo, katinga na lu voice
voice ya Olga fotinda voice wana parce que bango baokeno ntina suka sikoyo loka $1000 wana ezonga te il faut mokile comprendre que mponga na osala nanga na koloba bazongisa mbongo mama wana a suivre nazozela ye nazozela yaya yaya omoni moto alakisanga youtube eza ye mokari alakisanga parce nga azala na facilité ya okapte makambo nzambe asalanga ngolu wana donc so osala makambo na miso nanga attention parce akapitaka mbala moko ye alakisanga ke youtube ekendaka bongo te mama nakoya te na bandi koloba makambo nyonso te tokendango malembe malembe biso eto obomi matière première tour na bimi so baba singanga o photo mama Charlotte nde azala na mama avec beaucoup de respect nga na kosangisa mama Charlotte makambo te mais nayoka pasi yaya namona mama Charlotte 5 ou 6 fois na vie natika komona mama Charlotte na sengle te photo oyo bango balakisaka na internet mama Charlotte alaka sengle ya pembe nga Olga bambala nyonso namona mama Charlotte nakutaki kala barobe na biso omoni barobe na biso maputa tozazala na ndako natika jamais komona ya sengle so photo wana nga Olga nakokangela yango wapi epuis ekobanda nanu ndenge nini ebele éducation baparent nanga bapesanga ebanda ndenge nini nakezwa photo ya mama lokola mama Charlotte mama mokolo non c'est pas ça mama aza aussi servante de Dieu yango mona azazala na réserve côté na ye parce que nati nakoka komanke mama Charlotte ekobanda ndenge nini yaya nakee koposte nakee kotinda nakee kopesa photo ya mama Charlotte na internet mpo bafinga mama Charlotte ekobanda na ndeni et puis na otinda na moment ok tozali na biso bien et tout boye okindoki te bon ça c'était ça et puis toki sur makambo ye alobi nazo répondre par rapport à makambo ya alobaki abike aya kolongola kombo ya mokonzi yaya nzambe alisa malamu moto aliboso asalaka pibi ya kabele na poto awa eza la marraine de la sape nazotindela yo émission tosala na la marraine wana karine aza na afrique on comprend tosala émission pibi ya liboso okoyoka la marraine aloba Olga mokonzi ya kabelo nazotindela tout de suite Olga mokonzi ya kabelo la marraine de la sat on apesi bambote on alingaka mingi on comprend la marraine tosala bapibi yaya ntango Karine ntango komeki bien ifali na remplacer Karine c'est la marraine asali nango problème c'est normal kobanda pibi na mutu boye lobe luki mutu boye c'est normal la marraine asali nango problème te mais pourquoi ye lelo aye sikoyo ekomi problème eza simple comme bonjour o bato bazotelingana bakanisi bazokenda onso yo wato problème eza boye mabe eza oka te problème kaka mpo na invitaki ete na ouverture ya salon na boutique nanga edede mpo kaka napesi bakombo na baperiki ye napesi ekomo te c'est ça problème na ye parce que ye alingaka bato baleka ye te ocomprendre alingaka te alingaka bato bazala likolo ne te ye alingaka batombola ye basanzele lokwa nzambe sikoto amoni ke nga Olga tiki nanga makambo na ye taka na niveau nakomaka clip oyo nabimisela mbongo ebele bongo mama niveau nakomaka omona kake nalingaki susu makambo nde na makambo na nga te nali komélange te na ndenge ya mosala nalingaki su komélange kombo na ye na nini na nga te pourquoi parce que nalembaki koyoka toujours ke adembelaka na succès na ye adembelaka na kombo mama nalembaki c'était de trop alors qu'est-ce que je me suis dit ngabe ok dans ce cas lokola nga azwaka ta avant nasala likambo je me suis dit ok lokola eza boye ifona nga bala kolongola kombo na ye na makambo na nga donc na baolekisa lisusu te ke ata pibi na ye obika facebook nde esala barappel non basouvenir eyaka so facebook etininga souvenir ya elongi ya makambo na ye na baotia te ocomprendre nazwa na clip oyo nabimisela mbongo parce que clip wana eza clip na nga nzembo wana eza nzembo na nga parce que eza mbongo napesa ocomprendre eza te ke ezaka ya ye te ezaka ya nga eza lokola naluki exemple bête nakoluka mutu moko bata fabrikas par exemple nakoluka n'importe quel musicien elasi te efai kozwi problème ya musicien wana il faut nzembo wana eza yo te soki ofutela yango ocomprendre mais na mwa sagesse ya moke nzambe apesanga ma chérie nasala nini natika na clip wana nalongola yango nde esalaka ke naluka persi mwana
comprendre na luka Bercy moi na futa yo moni est-ce que ndimi mutu luka Bercy akose na 10 euros akose na 100 euros ndimo poisson na nzembo ndimi la ça dépense qui na ndimaka na dépenser pour la première fois comprendre pour la deuxième fois namona mbongo eza na suka te mutu mutasala mbongo makelele naboyi kocontinue bapibe ya makelele parce que ayebaka déjà ke soki namekika kotia nzembo wana bachinoise bakoya kofinganga na bacommentaire alors na kosupporte te mpo naza motu mpona koevite baproblème qu'est-ce que je fais na lokola nanga nzembo wana nakende na luka Bercy oyo akondima Bercy na animation te elasa motu nesalaka bien te motu lokola Bercy na animation parce que nga eza générique nazali na posa mokaya obetelaka rumba te parce soki rumba naluka héritier ocomprendre nalinga luka faire gola mpo naza na mbongo nanga mama nalinga luka faire ataka mbongo affaire na luka faire parce que ça tina ya rumba za okenda wapi générique parce que mutu ça va yo faire un commerce on dit marketing faut générique ça la cadre ya marketing et puis c'est ça que hier muta yelanga idée que on ga salisa bona ça même na ba message jour on a ordre la benga ye que non ça la nzembo boy on comprend ba preuve ça ma chérie na ça si nzembo pas ya nani ya Bercy na comment tu la nzembo ya Bercy ayaki na message ya monene alobaki que moi je vous attends okolaka bilamba ta 1000 euros mais ce kabel eza mabe ce poste eza mabe c'est zéro on comprend parce que nga ateka cosmétique ateka mafuta na teka aussi kabel message ezaki passé lokola baza baburi suka nga baye koloba nini nzembo na ye nzembo Karine eleki ya Bercy est nzembo Karine ko comparer na nzembo Bercy jamais eza déjà liboma omoni eza liboma parce que Bercy aza chanteur mais Karine aza chanteuse te pour comparer tous les deux nzembo wana ospose à liboma na leka na émission par Frank Stemai aposanga question wana mpo ya koboma moto na mwa sagesse oyo nzambe apesanga sara tola yoka réponse na landa réponse na par Frank Stemai naloba boye naloba eza impossible nakocompare banzembo te parce que nzembo Karine asala eza nzembo nanga nzembo oyo Bercy asala yanga kaka nga mpo nanga tous les deux nzembo eza pareil parce que nyonso mibale eza yanga ocomprendre parce que oyo wana kuta ayembeli ka odia kabel mosusu mpe ayembeli odia kabel pourquoi ke compare banzembo wana ezalaki réponse nanga na émission pa Frank Stemai ozoso na question mama question asuka eza boye clip oyo asuka kasi oyo euti obima kabelo wana alataki yo mpe ka moto opesaki ye natali clip wana tendeko nanga donc nakoloba makambo nayebi te natalaki apparemment oza victime peut-être ya ndenge bainsulte ezobima na réseaux sociaux ke azolata baperika mabe poso mabe peut-être na bakanda wana nde azozongisela yo mpo yo à l'époque perike mpenza soki ebime ya na temps fo tomona yango na mutu na ye boye peut-être yango oza victime nango te ma chérie déjà omoni Karine lelo so ayi koloba mabe ya baperiki nanga na oloba vraiment ke yango moni nazobenge karashika vraiment otala filme ya karashika mboli na bobengaka ye soki na vrai kombo na eza karashika azala na molimo ya domination tu comprends donc ye so aye esika alinga kodomine mibali kodomine batu etu donc ye alinga koapparaître c'est ça mwana wana mwana mwasi aza karashika nazoyebisa yo aza vraiment vrai karashika ye so un jour aoloba mabe na nga même nzambe na likolo yaya ozali pa boli te mpo na ye je te jure naza eloko so aloba te nga eloko naloba eloko moko ntina okufaka na nga otika oloba mabe na ye te eokontinue mpe bongo sara okaza te nde afingi mobali nanga ndenge mpe oza nango ya kofinga ye non naza ata wana te baéducation ekeseni ocomprendre nga oza na rata éducation de base te na rata éducation ya classe te et na rata mpe éducation ya église te tous les trois différentes éducations nga oza na ça donc soki baéducation na zwa tous les trois éducation permettre nga te un jour na ofinga ye naosala yango te mama
Ya Olga. Yenga na ye rendez-vous justice. Mais dans attente que tous les biso nous ba na poto lobi kazu mukanda. De la biso nous ba na poto. Moni premier tour. Na yoka imawa parce que mona ki moninga za mukanda te e comme boye. C'est ya sa mukanda. Ya sa de mukanda. Faut OK kaka. Le quoi zu mukanda boye. Biso nous ba na poto. Le quoi tous ba na poto. Bino nyonso pe bozaba na bela. Donc bozaza na ba mikanda boke osila na kaka. Yaya na okokate. Wanta woni so na vandi na yo na téléphone. Exactement na ko sa ba teinture na nga na ko répondre ba client business na yo c'est ça. Objectif ya liboso ya mwana mwasi wana Karashika. Aza besoin distraction. Melanga libala et puis aza besoin abomelanga mosala. Na tout quelle sara na émission na yo tellement au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus to pas me limo ya ba Karashika. Yesu oya kufelanga Olga oya tangisa makila pona nga Olga Yesu wana lobake nga Olga na landare na ndenga bosolo te lobake nga Olga na sala yi mabe ata jour moko lobake nga Olga na tikala na nyongo na ye quelconque mais soki eza bobo te nazotia nzambe liboso lobake ye mutu apesanga fond ya départ lobake nga Olga Karina kabelanga ata 50 centimes ata 50 centimes te ma Olga soit Lobo, mais ce qui est au contraire, ce qui est ça que yende mutagna oloba mabenanga, que yende nakabela, que yebo, Nzambe asa justice na ye, saka na kati bongo. Na osenga justice ya Nzambe. Malga. Akutanga na nyonso, akutanga te yo, mwasi moko bo mitelenga no, pauvre femme te. Video eza première fois Karina kota na ndako nanga Sarah boke talango video eza bayena na tigre limsa ko tsu komo na ye nganga lo ba komo ba temena za shwate il faut expliquer ni kamone eza si pour la première fois kota na ndako nanga tala image Sarah tene ko tala video wana tene ko tala ndako nanga Sarah mabe tene ko tala so belle bi ma qualité za na ndako yo tapesa wango. Vraiment. Voiture, on a d'abord que j'ai la voiture. Jeep, on a une café là. Tant que tu as pour la première fois, dans la Jeep. On a n'importe quel bâton, on va se dire, mais de ça, on a oublié, ma sensi d'ailleurs, ma job, on est bandimi. Ah, on est bandimi. Ni kamaba robe, parce que n'a la bosse, c'est très important. Ni kamaba robe, maman la route à Abidjan. Parce que dans plus de 23 ans, il y a expérience en commerce. Ça va être comme commissaire. Là, ils ont ce qu'on compte na quoi pour la Covid. Na quoi mais moi, pour la Covid. Vous comprenez? Quand on a cola Angola, Angola, on est paysan. N'a pas tout le commerce qui n'est pas à mon avis. Et bon, on commerce dans la maquille. Et on se rend dernier. Ya. Na où à Abidjan, na il a ba robe. Na ça c'est ba robe et tout puis bi wana eza epai na ye na chaîne na ye to ça la papa JC to quelque ça bibi ya ba robe ma belle oh 2 jours après message oh Olga ba chinoise ba lobi nga pe fona ba hôtel ba robe na bi c'est un problème ta Karine et ça un problème au contraire il faut faire quelque chose on ça comme maman n'a pas que ça va rendre tout le temps c'est mais on ça quelque chose. Tovandi ba ayina ba robe na ta ba robe bo na tu ne Karine ba robe so me on wapi ote ba pa bandi bo awa na bi mama ba robe on a zo teka eza ba robe ya maputa eza ba robe teka ya bandi ba robe bandi na pesa conseil moko so ça pose ça na commerce luka qualité pourquoi parce que on a poto mutu ko manquer au respect ata pour na 5 euros Karina na Karashika ça pour une fois na vie a relobela biso vérité pour une fois na vie na osengeka bongo ata kuta message ko kosa mais aya ata na vérité ya mbala moko la connexion qui connexion loba na ya Olga connexion ayebi singa ke ba robe eza robe bon preuve na mukuse nga na tekela ye si robe po ayebi sanga ke non tout ça pib na lobi ka ke ba robe eza yo nga ayebi si mais pourquoi ke lo ba bon parce que yo ça ba to kolekanga non wa fo lo ba keza yo po ba to mamba lo ba tiki ba robe eza Olga
nga atekaka kaka qualité naye korese kotekela ye si robe ezalaki total 10 robe non na robe moko sakasala calcule robe moko 25 € mama total esaki nini 150 €. tovandi aye otindela message mpo esalaki etikele 4 robe etikalaki na 150 nasoka contre temps parce que na baobongisa voyage na mwana tokendeki na pokwa eza par exemple tovoyage lobi na pokwa abengi aza na posa mbongo aza eloko akolia te eloko ngai bise kare ye na congélateur na ozanga biloko akolia te mbongo yango kai futi eza mpe butu mbongo oza te ngai aza na posa mbongo ngai fena ya boyeboye ngai bise kare ni eza problème te mbongo eza mbongo na yo yo so omoni moye te yaka luka ata bataxi au noir ezaka comme ça oya kotikelanga mbongo ngai aza na ntango otikela mbongo te comprendre naza mpela na tante wana déjà azala na ningo nanga 1000 € wana déjà ti wana aza déjà bakabele nanga etikala na ndako na ye adefanga saki sara makambo so ezaka makambo oloba te bakabele ti bafese eza bakabele te keo bakabele ya mikuse te bakabele ya milai etikala kuna 4 perike 4 tovandi lobi nango na keboye tokomaki retard ya lobi ke nayebaki même pas ke bazwaka visa mpona kokende kini oyo eza kindoki te nzambe ngambo na travaillaka na kini nazala tout le temps na kini siko nayeba te ke bazwaka visa nzambe moto oyo namelaki pour la première fois na kini c'était ma fille parce que année passé mwana nanga liboso akosaki 20 ans lokola ayebi afrique te ngai amema bana na afrique te oyebika nde ezalaka nde nalobaki akoli boye namema ye ake komona si réellement ezalaki ke oyo abotama na ngola soki ezalaki nabotamaka na ngola na ngai amema ye dabo na ngola mais nazali na posa amona pays place nabotamela ocomprendre place papa na ye abotamela lokola biso mibale tobotama na kini nde namemaka mpe mwana na kini pour la première fois mpo namoni aza na manque ya information na point wana mpo ya ye koloba ke ngai nde motu naza mboka tie karine ye abotama na lubumbashi ngai nabotami na kini abotama wapi na lubumbashi so ngana po mama Charlotte alobango na badirect mama Charlotte aloba sala loko obomba te mama Charlotte alobango so ngana ye nani mboka tie yaya toloba nani ye nde mouta na poto ye kala 3 ans na poto awa nga oga plus de 20 ans na poto ngana ye nani mboka tie kinduba oyo azolinga alatisanga wana kinduba azolinga alatisanga mama nga depuis nabotama nayebi nde basala kinduba te yaya ntina okufa sara oza congolaise oza africaine mama oyebi na biso baafricain soki ozosala commerce eke otambolaka mabe makambo esimbaka te wana eza yango teke oke koluka badoki te gauche à droite ocomprendre soki par exemple okomotambola de nzela yo mwasi ya libala mobimba osalaka commerce mais kindumba ozosalisana kindumba makambo emarchaka te yaya ocomprendre wana eza yango teke osala badini eza bongo ekotika eza nature eza bongo mama soki na oza soki nazalaki ndumba soki na baomélange makambo na ya buzoba ko makambo na kosimba te ata moke te oyo kaka batrouble elingi bazala kote bana kote ndaku etu soki akoza sincère karine combien de fois ayebisanga oka yango libaku obeta libaku wapi mobali oyo ozwila ye wapi lelo azoya kofinga mobali na nga saka tola mobali na nga nalingelaka ye bongo omoni aza nalinga ye nalela ye nalova ye namuraka ye ocomprendre ti nalingelaka ye bongo mpo ntango alingaka nga nazalaka aveugle te mabele nazalaka na 2000 sokaka bamisu mibale nazala yango nazala nango ti lelo je l'aime comme ça ata baye bafingi basali nini bazokisi nini nga oyo naza femme insensé te loba nango yo moko naza femme insensé te naya koboma libala mpo na bango bavrai bainsensé ocomprendre bango nde baza bavrai bainsensé barata éducation de base éducation ya classe na éducation église ocomprendre naya koboma nanga libala te mama ata baye baseki ata basali nini bazonekisa ta pamba 22 ans de mariage mpona makambo nyonso osala mama sasa omona to amona te mosali na nzambe. C'est ça le problème. 22 ans de mariage. Maman a dit que maman a pris un simple moutou. On te coupe les réseaux sociaux. Yon dit non vraiment. Que dans la vente du câble pour la fille de la mobali, ni la robe mobali
Jamais. bazolekisa ta pamba bamobali ezotinda wana bazolekisa ta pamba ata bafingi mobali na nga ata nalela ye kuta au contraire plus bazofinga ye plus nga azolove ye lisusu Jesus. plus nazobakisa susu bolingo Jesus. bazopuse nga nalinga ye lisusu koleka lisusu Yesu. azelekisa ta pamba mobali na nga afutelaka nga ndako mama apesaka valeur na miso ya bato atikaka niongo te ya famille nga ezala libala teke yaya kaka tofanda te nga babalaka na église na famille babalinga lisusu na commune yaya nga sikoyo kaka nde naza boye na qualité sara oyebi yo aza commerçante oyebi okozala na mbongo mais soza mobali te ese zero Oza pamba yaya. c'est zéro. Yaya, na bana 4 ans naza na bango. Naza na bana misato mobima basi. Lelo na koma libala, na kisa bobale mususu ko mibala ba kolela bana ukwa. Ya mwana naza zoba lokola ye. Donc naza libala na ndemo nza ba pesana afala na grâce. Apesana ngolu. Apesana mobali comprendre nga. Mobali sunga nga. Lelo na koma libala na pona ye. Ata na nenga ndoto na ndimi te. nayebisi ye kari nayebisa ye kari nde mosalaka kofingela na mobali te finga longa olga ya pas de problème po internet etambolaka bongo mais mobali nanga te ayebi yango très bien parce que nga apesaka mobali nanga restant makasi bamasara nalingaka te okomonaki na fondaki kanga okontra ane passé naye kosenga bango pardon. Pourquoi bango moko ye moko afingaka mobali nanga te mais lokola asimbi kaka mobali nanga gero ekozala molai oyo akofinga nga etali ye oyo akolobaki na mikitisi na niveau na ye etali ye nakotika te parce que nanga konakisaka makambo oyo ngai nayebi te yaya jamais nazala toujours kaka tia na se bakontinue kotia na se ti wapi mama mamonaka monina nde nini yaya sara te nalembi Vraiment na oboya olga tosuki na biso awa siko ngai na nga sa démarche ya ko récupérer 1000 euros opesi nga autorisation 1000 euros nakataki lisolo yango 1000 euros merci pour nakataki yango ngani otika naninga sukisa lelo na katikati te 1000 euros wana ntango mama Charlotte alekaka na émission andima ke baza ndingo na 1000 euros c'était comme ça que Bidala Taylor aleka na émission nde ayaka kosika bango amida loba boye mama Charlotte Karine biso tofingi mwasi ya bato nyonso internet bakoma kofinga ngai asaka oyika nde azosala makambo barobe asalaka mpe kala la même chose atikaka bachinoise balobaki ngai azala na niongo na ye ya clip ya mbongo ya clip yango moni lelo atuni ye mbongo ya clip otia wapi parce que atindaka na fois passé moni ane pasa babafinganga atindaka bachinoise balobaki ngai nde nazala na niongo na ye ya mbongo ya clip mais de ce qu'on a dit en vérité yo ebi ka bino ba youtube de bosalaka matière mama bato nyonso komaki olga kabelo yako zomuka mbongo bata Karine yo sasaka bapibi ofutaka te sara naloba ya nzambe sunganga na garda silence taka bazofingola eloko oyebi te epo oyebi ke moto bato yango basala ningo na yo mama nakanga monoko balingaka moto ndenge nini na baosala bongo parce que na baolinga mwana mwasi na ndenge solo je te jure karashika mpenza na baolinga ye engala baocroire que jour akochange yango moi mele na baémission na baokotela ye tala émission aleka pa keni mpiana pa enisha okoko pa frank semai na kini soko landi nakotela mwana karashika na ndenge moko pourquoi parce que nga na baocroire toujours ke akochange mais lelo na yo okopati ke aza karashika donc il faut délivrance po achange bamile soki ta baye koyoka ngo parce que eza mpe foti ya bamida te nga natika koréagir te natika koloba te so bana bato balinga bayeba ndeni ke makambo azona beza lokuta mama ocomprendre yango moni mpe wana olobi te balosana fongola monoko po sino bato bakoloba te keza makambo asana azoloba ozolanda mama mina sala baye koyoka mina ye kosala émission abeleli mama Charlotte bino nzoka bino nde bozala nyonga olga kabelo me bondimi bobafinga olga biso nyonso osala yeba émission tofingafinga ye nzoka bino nde ata kutu motema
mabe yango ebi midane azalaka mama Charlotte ntango ayoka sikoyo ntango alandaka émission mama Charlotte alandaka émission nyonso ntango alandaka émission wana nde mama Charlotte epuis eza te ke ye moto abenganga te tovanda nalobi te nabenga mama Charlotte naye kobenga ye nga moko nayebise mama mbongo nanga ti lelo abisika mama mbongo nani deja eza deja etu tina moto ngabi te mama nga deja aloba na ndako wana naonyaka liso te ti mokili mokili okufa naotina moto c'est comme ça mobali nanga moto akenda mama Charlotte apesa ye 700 euros na enveloppe atia na enveloppe 700 donc 3 etikali 700 euros wana tu es témoin et ça te quand on a joué on a tiré on a poche na ngai o continue na sac na te na sagesse on zamba pesa na na zo 700 wana tika on a coffre à voiture na nga 700 wana ba on vanda wana dans frère o ya ko sanga na nini clip cameraman na zo quand ndenge za na enveloppe fana futa 1000 euros na zo 700 euros wana na pesa cameraman na tika osala yango te ke ona kota ona saki na nga ona poche na nga te eza te ke ona zokanga bango bandoki te nga akanga bato bandoki te mama me nga moko kaka yao Gaston nga makanisi na nge se koti na mbongo 300 eza wapi voilà 300 euros wana ti lelo 10 jours passés te nga azosenga ngo lelo nazosenga 300 sikoyo eza récent 10 jours passés mama Charlotte nazokotika koma mama Charlotte pour dans la choité. Je suis vraiment dans la choité, mais parce qu'il faut dans le bas, il faut expliquer les Camerounais ça. Maman Charlotte a benginga ye moko mama Charlotte a benginga mama Charlotte abanga ensemble so abanga ensemble alo baso nga zo kosile makam et puis mama Charlotte abeke nga ko kosile makam te mama Charlotte abenga ayebisa mama olga est-ce que moi ça aussi na ni mo ko nga mama mais yo ni mo ko nkasi na tindara tu pas ça na tindara mbongo na tindara na compte moni so talika so beti me moga e robima o tena so mona ngo so senga bi ya pas de problème après ayebisa mama na so tindara ni mo ko na tindara sa ya ko mbongo tindara sa ya ko nga mama bon il y a 100 euros bon il y a 300 euros maman Charlotte a dit maman Olga n'a déjà 200 euros la compte maman na mon a 200 euros on a dit à toi on a 200 euros na mon a dit ce que moi ça tinda na presse la va bien ce que moi ça on se trouve comme 10 jours passés ça va kalaté il y a 10 jours na dit que moi ça tinda na presse maman a tina presse que tinelo na kota na banque bancaire nanga tellement bato batina nga bamongo ebele mama natali na lebi na mona ina ngati na lebi na tiki na omoni na ni mo compte on peut na tiki na payer parce que avant ni mo compte na tiki ni mo compte combien de fois tant on a passé bango na tiki ni mo compte 3 fois mon pimba so on continue on tiki na mona ki non on combien de kamusu on tiki na sous-sauté donc c'était ça. Ok. Et il a dit que on a tout dans la vie qui passe à on a 300 euros. Seul maman Charlotte ne a pas à 200 euros à la s'appelle. Te maman Charlotte ko pesa nga 300 euros. Ngala lingika yo ondima ke na sala procédure ba pia biso 300 euros wana biso tozwa. Pombongo yo kende pe soki ba pesi 300 euros wana la kabeli yo bonga. Merci nazo senga ngo. En tout cas ba chinois lo ka bazaka na mbongo ba pesa 300. Ba pesa. Bapesa yo wana so na tina mbongo wana te merci na tina mbongo wana te bapesa yo mama kabeli yo pa motema nanga mobima merci ananga merci Aya merci beaucoup na ozoto mingi te énerdité koki énerdité eza quoi pala passe à motema na ça makamona passe à motema na nyako bemele bongo te na nyako kende na silence mais lokola toucher mobile nanga to kende na te wana esimba suste quand on touche à l'homme on te touche directement na ya senge ba preuve ya makaba ko ça rendre à la côté pour une fois la vie amena kozamaye ameka kabem omoni ameka kozamaye et puis conseil gratuit pour na terminer aluka cours du soir asala omoni muto konza ape obotama ozape mayele mingi te mais na poto awa ça va servir sur grâce ba cours ezaka na ofini aluka cours du soir parce que omoni yalo bakazaka sage oui sagesse c'est ça bien mais intelligence ça compte aussi ça compte parce que azaki intelligente akosa ba vidéo azosala wana te azaki intelligente akoya koloba makambo azo wana te po ayebi ke olga azala ba presse omoni na il fait aya sans presse non nga oyinde na ba presse ndeko nanga on comprend
Tu vois, ça manque des manques qui a intelligence. Alors qu'à côté, on peut récupérer dans ma cours du soir. On comprend? C'est important dans la vie, et surtout qu'il y a un commis de la star, et c'est important à nous casser la cours du soir, à la moins intelligente. Peut-être d'avenir, et qui ça y est, et qu'on évite à recevoir la rabat live à la cour. Il y a des gens qui battent nous, ça va mon gang qui a filmé, aïe, battu nous sur ma roba, aïe, aïe, aïe. Ça. Natimo kile kokufa kakida koliesa ngate sara. Ngana liesa elo koana. Elo kona tika la timo kile kokufa e ko changer ko il soit ba changer ngoti yaya. Natimo kokufa o tika ya mtu na cercueil. Kakida o tika koliesa na kita 50 centimes. A ko tika ta koliesa ba ma tele. Na suki wala yaya. Merci Yaya, bonne journée. Business et l'amour. Merci Yaya. Nazui ya nanga nazui na mbongo likolo, merci. Voilà, merci. Bandeko balandi na kanisi bo uto Luanda, c'est plus Olandi nde batikelinga mbongo $300. Mais ça sera 300 to kabola combien? 150 150. Et ça biso ba pesi biso. Les Chinois tous à la makasi, hein, courage. On veut vous sentir, hein. Émission nde ezo lega en direct kaka. Bozui 300 wana botie kaka ndenge na nenga direct kaka botia na bino pesa identité botie kaka ndenge kande émission sokende botia kaka bozui ka 300 wana botia la soka 300 onde botia kaka botia la biso tozwa na biso otia 20 okomi chinois 20 okomi chinois otia okomi chinois so ekoki ka 300 ali tosilani na biso. Voilà, chacun pense à sa propre... mais pourquoi koluka kobimisa maman oyo énergie boye? Karine ezaka pe na elote. Ah non. Ebi na kamwe. Non, ça c'est. Ndeko mwasi. OK na suka. Na oyebi ke elekelinga makambu Olga lobi makamba bambonga ba garantie makamba kolia. Oh Seigneur. Mais pourquoi couper ça impression mon boui et tous ces gens oyo bantoura kande konanga moi c'est pour insulter les gens. Est-ce que ya za reine ya ben censé yenda former ben censé sur internet. Et puis si comme ben censé wana tadi balinga kete ben censé wana so tali bien so tali batutu bana ba fan no ka moko ba koma ba journaliste ya ba fan na ben censé. Ça fait trop mal, hein, sérieux. Bango ba ko finga batu po ba kotele te po ba tala bango ba kotisa ndela. Ya envoie misara bato ba pembene ye moko insensé numéro 00 et loko ezate na poche. C'est déjà na loko pe na bandaki ko raisonner maman Olga Kabelo a outi lo bakeno aza karashika, c'est-à-dire elle ayaka po a envoûter batu na maloba na présence na ye azo envoûter mibali na basi. Mais ça fait mal, hein. Au monde ni to landisa deuxième audio to chaba ma voix sa maman chacha. Ba voix sa maman, je pense que base lango na deuxième partie ya émission oyo. Moi je m'aimerais pas to cha ba voix sa maman sikoyo. Pour na respect à maman to me ko garder to luka moi to kota en contact na bato esengeli to to ebani to koki ko sala. Vraiment émission oyo na kanti lelo to lexeli bino maman Olga Kabelo lobito ko zonga awa pour no sala analyse à chaque partie. Mais je demanderai aux Chinois, il y a soit prière, soit ma retraite pour na Itali ndekonabiso. J'ai l'impression que la majorité de personnes oyoba poussa na kapembe ni ndeko na ndenge mama Sara utaki oloba awa. Ba yaka koluka ba intérêt na ba bénéfice na bango. Mais ba lingaka ndekonabiso Karine Mokonzité. Maman Olga Kabelo alesa ki alatisa ki a comité na niveau ya kobenge karashika donc asuki. Makambo pe etalimbong. S'il faut organiser babé en une cagnotte. Les Chinois bino baye bozwaka les devant pour insulter. Il est temps. Bon ça que ça ta $1 ou $2 pendant que luka kolongola soni oyo. C'est comme ça que j'ai l'habitude à Oloba. Soyons indépendants. Dépendre de gens à tout moment. Mais de commencer à faire la prière. Oui, vraiment ça demande. Quand maman n'est vrai, maman n'est pas à vrai. Et je sais vraiment faux. Maman n'est pas à vrai. Donc on est tout bas mériter la prière, intervention. Oui, la prière montre que c'est la
femme insensée mususu wana wa nini non ouais donc ba prière wana penda ya butu ya mopanga ya kotinda ba moto donc non mais parce que moi ça m'a fait mal ah mythomane en fait c'est une mythomane. Qu'est-ce qui fait tout ça? Deuxième partie bozongo lobby. Et puis analyse voice auto salité les kimulaï. Yango na lobby to sala ngo lobby nde bokozwa phrase par phrase mot par mot une façon to lukana nous to silisa na likambo oyo. Ni yango esila kate. Miami se komi mo mesano. Yango na zuye kateli. Ya koruka elongi na yo. Ça dit tout ça. Voilà, bon des livres. Tokabani ya. Tokabani lobi koleka lelo. Merci Bandeko Balandi. Merci.